Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est Abino. Moi, c'est à mon condi, maman Anne Kalambayi, évangéliste Anne Kalambayi. Moi, c'est à mon condi, vraiment liboso Abino. Na recette na biso mususu ya sika. Lobi tozalaki na poulet mayo, mais lelo toza na deux recettes oyo toko meka kosala elongo na bino. Toza awa toza na nyama na biso oyo tokosala porc ya kotumba oyo tobengaka ngulu ya kotumba. Na kati ya ngulu na biso ya kotumba tokotia muscade, tokotia un peu de citron. Ngana linga kosomba citron aboye na mona rapena que ezalaka bien pour moi. Et puis tokotia un peu de moutarde, mwanda ya moutarde pour ezala kotumba. Naza awa naza na moi gingembre nanga toujours naza na kamote na eloko kotumba. Eza gingembre donc to benga katangawisi basangisa yango basala ensemble na ail. Donc yango moni na tie ail ya mobimba te pembeni. Donc awa toza na jimbo. Toza na jimbo tokomeka pe kotia jimbo muke na kati. Tokomeka pe kotia jimbo muke na kati pe tokotia mwa mafuta kaka mukie pona kosala ambiance ya nyama na biso. Na komeka kotia ope sur oza tomate concentré. Na kotia pe sur tomate concentré mukie ka na kati po esala mwa rouge wana esalaka bien. Que le Seigneur vous bénisse. O ezali parti ya ngulu na biso. Siko awa tokolia ngulu na biso na nini boyebi ke esengeli eloko akotumba kolia ngo na mwa légumes moko léger. Donc nazo sala légumes na biso yango épinard. Nazo sala épinard oyo tobengaka na lingala ya mai. Donc épinard ya mai na kati ya épinard na ngana kotia concombre, na kati ya épinard na kosenga courgette, na kati ya épinard na kosenga aubergine. Et puis na koyeba ko boaka mwa tomate ka ndenge za boye na sukoli yango na boaki tomate na kati na kotia feuille et puis na komeka pe ko boaka mwa pilipili ya mbuma ya eloko moka ya mai mingi to baleli ko linga bina biloko mai tango to zali na côté wana ya mwa ozomela mwa liken ozomela mwa eloko ya malili ozomela ngo Mexico na bonzambe to koma okinelonka na koka mwa malili otie na frigo ata mwa top moko ya malili pena tango ozoli eloko ya mai bona mwa batumba ezosunga penda esalaka bien. Et puis naza na kid magie oyo na komekotia na kati ya épinard na biso ya mai na pembeni tango na kosilisa kosala kotumba nyama na ngulu na nga ya kotumba. Nazwi chance ya kozwa ngulu ya poso te, mais nazwi kaka ngulu ya musuni ya kotumba balieli bosepela. Na kosala sauce na nga pembeni boyebi sauce nde tosala yango na matungulu kaka l'huile na kotia nini na biso ya jaune. Et puis na kotia mwa céleri na kosala mwa sauce moko pembeni mpona koyeba ya kokalinga mpona koyeba kodécorer ngombe na biso tango tokosisa kotumba. Alors toleka na makuse puis tokoyeba kosamula makambo nyonso. Donc na récupérer excuse na récupérer ngulu na ngai na kotia mwa muscade na mesure ya ngulu na nga. Soko za na ngulu ebele yo moko koyeba mesure nini excuse mesure nini okomi kotia na ngulu na yo na kobwakela yango mwa muscade mukie na mesure ya ngulu na ngai. Et puis na kozwa mwa kibi na nga mukie na kobwaka ngo likolo mingi te po na koma kosala pena mwa keba na mungwa. Bomoni ke nazo présenter bino mungwa te, na présenter bino mungwa te. Et puis na koyeba kozwa mwa gingembre na nga oyo na tie ail na kati na kobouger yango na kotia yango na kotia mwa gingembre mukie kaka. Et puis na kozwa huile na nga, huile penda ebele te po tango kotumbama ezala na ndenge moko ya bien. Natie kaka mwa huile mukie. Et puis na kozwa mwa tomate na nga ya linzanzo to bengaka concentré mukie kaka po esala mwa décoration na nyama na biso.
tokomeka ko saisonner nyama na biso bien bien bien. Po ekota penda bien ko saisonner ngulu na biso. Saisonner yango bien malamu nakozwa pena mbeli na ngai déjà na sukolaki nyama na nga bomoni place na sukola yango te na sukolaki yango depuis lobi po nga nyama na nga na préféraka ko sukola yango na sukoli yango na bwakeli yango aubergine jimbo ndambo efandi elali na frigo na aubergine so na yebi ke na kosala yango lobi na saisonnaka yango déjà lobi po nyama na nga ekota penza saisonnement. Biloko mususu nakoya kolandisa nanga après. Biloko mususu nakoya kolandisa après mais natiaka déjà nazokisi on natiaka déjà moi jimbo mukie. Na lalisi yango na frigo na jimbo po na yebi ke na kosala yango lelo. Nazozokisa yango bo épice nanga ekota bien na kati. Tokolia tokosepe. Kita nanga penza ya kozokisa yango epi na kotia citron nanga na suka. Zokisi yango epuis nazwi mwa citron nango natie kaka ndambo kaka mpona eza sens baloli yango lisusu. Allez vous abonner à Tolonacé TV, c'est 100% Jésus-Christ. Donc mosango mpena mai ya kolia pembeni ya ngulu na bango. Donc eza na bandeko mosusu balingaka kotia mbisi okauka na kati, okoki mpe kotia mbisi moyo okauka na kati. Epinard elambamaka na eloko nyonso, elambamaka na mabumu, epinard elambamaka na nyonso. Okolamba epinard na ngombe nakoyeba kozwa mpe ngombe oyo natie na kati. Mais nga na kosala yango bongo te na ka na biso tokosala epinard pembeni ya mai pembeni ti tokoyeba kotumba ngulu na biso pembeni. To continue. Courgette, tu tomate mbuma na mesure ya légume na ngai épinard na nga parce que na osala ngo ya mai et puis na isaki bino ke to mingi su ba mama ya bamungu te na kocha 2 kg na nga o na kati ya mikie na 2 kg na nga na kati mungu ba malade ebele batina surtout bakomo banga na bango na bwaki 2 kg na kati na kozwa huile mikie olanda mpe na moto kuna nakotia mo huile kaka mokie na désir légume na ngai epuis tokozwa nzino na biso toke nango na moto toko oze yango na moto. Donc mosango mpena mai ya kolia pembeni ya ngulu na bango. Donc eza na bandeko mosusu balingaka kotia mbisi okauka na kati, okoki mpe kotia mbisi moyo okauka na kati. Epinard elambamaka na eloko nyonso, elambamaka na mabumu, epinard elambamaka na nyonso. Okolamba epinard na ngombe nakoyeba kozwa mpe ngombe oyo natie na kati. Mais nga na kosala yango bongo te na ka na biso tokosala epinard pembeni ya mai pembeni ti tokoyeba kotumba ngulu na biso pembeni. To continue.
pause. Tozokata sikoyo ni na assaisonnement na biso tokosala nango na huile yango nde tokobwaka lete aussi sotumba ngombe na biso tokobwaka ngo likolo ya ngombe tozwi ngombe na biso toke kotia yango na motalaka. En même temps ndunda na biso eza likolo ezotoka. Tozwi ngulu na biso totandi yango na motalaka. Barbecue elongo na biso susi ya makala. Nakangi na baloli yango. Ok. Tozo continuer awa ndunda na biso eza na moto ebandi deya kozwa mwa na verre nango. Bien aimé biloko na biso tokolia yango na nini? Tokolia yango vraiment na un bon semoule. Ndunda ya mai légume légume ya épinard pembeni nango tokotia ngulu ya kotumba et puis tokolia yango vraiment na semoule. Bientôt dans votre présenter bino nde na otia mai ya semoule bu banda ya ko présenter nga ba bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, toujours continuer, toujours on a une cuisine isali, toujours continuer pour là, les légumes na biso yango yo, totie yango awa na moto, toujours zira, légumes moto bakisaki lokola tomate, lokola aubergine, lokola courgette, lokola concombre, elemba lokola oignon, elemba po ebalana. Bon mona goût moko ko pesa taku to légumes na mbisi eza na qualité. Pour mon ndenge pour ça qu'on a moitié pour faire la moitié aubergine pardon moitié qui magie à mi qui ka passer na moi bon ni soupe on des ali na moi mafuta muki et puis à autre chose soupe mai na biso semoule parce que to kolia mo na semoule na fini quand on te pona na posa et ça la verre donc quand on a posé bima penda verre légumes verre na on a fini quand on a fini quand et pour ma couleur mususu normal donc ce qu'on finit qui était ebima vert et puis là c'est à tozana barbecue tozo sala ngulu na biso malembe be la pena po za la pena makati na munoko yesu aza nzambe abongwani te tokabula mayele bien aimé na ba oyo bazozanga peut-être yozaka na modèle no mususu ya kolamba peut-être kolinga kolamba ngulu mais oyebi ndenge kosalela ngo te bon biso tokabula ka mayele na bana nzambe nyonso kolo yesu akozanga te kopambola biso. Merci, que Dieu vous bénisse. Stop, papa. Bandi kosala semoule na biso parce que tobai biloko na biso tolia na semoule ngombe na biso ya kotumba ebeli ndunda na biso mpe yango ebeli légume eza sans mbisi ya kokakana soki olia yango ozosentir bien tellement ozomona ndenge eza na mbisi na kati eza sans mbisi koto komi na suka nazosala semoule epi kaka na kotia yango na mesa wana na présente bino yango.
Shalom bien-aimé encore, shalom bolembe longo, shalom elongo na mama tolo na se. Tokomi na suka elubu na biso, elubu na biso ya mama loboko. Donc biloko yango yo, résultat nango, légumes yango yo. Légumes yango eza na musuni te, mais soko lia yango okoyoka lokola musuni eza na kati lobai tokolia yango na semoule et puis ni ngulu na biso yango yo totumbi et puis totie mutu bwaki mo matungulu likolo pe sala nka miroir tokomila yango na koka nzambe apambola biso na surtout bandeko tozolanda mama loboko mama tolo na se mama Anne Kalambai soki kolo Yesu Masi azongi te tokutani na prochaine vidéo. Je vous aime vraiment beaucoup. Mbote na ba bonne na ngano sur Facebook boyebi ndenge na linga kabino na lela bino mabe mbote na bandeko nyonso to baza abonné na tolo na TV 100% Jésus. Mbote na bandeko nyonso to toza mongo ami na Viber na WhatsApp na nini mususu waso TikTok soki ni mususu wane zara soki wana mususu zara ni Instagram, ouais, que Instagram, bana kotsanga na makambo wana nyonso. Nzambe apambola biso soki kolo Yesu Masi azongi te tokutani na prochaine vidéo biso toyetoli abo pesa tata bon appétit et vous allez madame Mini merci. Calvi Makelele. Oh, katang Calvi Makelele. Ke longo lango. Diaspora baboyi muziki na poto baboyi notika koyemba beti to yambula supu na tolo mukolo kuyo kuyo kwa na potesa C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. De Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous na Tolonacé TV, Sobongo Landa, l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana, Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour Landa, chemin de la repentance, Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonacé TV. Bandekoe, bino noso, na s'abonner, na Tolonacé. 100%. Jésus. Amen. Sœur Marie-Anne Abia, abonnez-vous sur Tolonacé TV. Le grand Idoine x3, l'ingénieur Serge Kabangou, Nalobi Nayo, Tego, abonnez-vous sur Tolonacé TV.